Suivez www.panzasangoyakongo.com. Balobi Panza Sangoya Kongo il dit nos images. Bana poto, bana kintubi Congolais à la ratembe, mais vérité à moi ba ilibisop na yimo karmampa yaye. Ba ve chakaramte là le ba karmampa ba chanter la danser à l'époque. Wana bana ba salagité. Tout le bel album oyo, ba tout balobi ka boka li Kofi. Kofi mais yemo ka lobi eza Kofi te mututu wazala comportement mabe. Tala simazonga moto. Donc Kalugula. Système mikolo yo. Tata mukolo buzoba na yo Kalugula. Karmampa to betelo maboko en tout cas félicitations. Ba combattant to kala mawa. Tata beta to Olympia nzambe. Adu ba fali ba beti Olympia. Mvie na Yesu sa matete. Master sona waze quoi. Petit na yo. Abeti bango ye na muta. Please, kangi masolo e dino image pendant sanga Congo. Ba le mikolo. Wangile lukele ngele bule buma kudisha me wongele wangile lulieke se mwana mama keba kujwa mpamba Kalugula keba akisa za moko yeyo di José la Marono moni bo sante pede go musique Karmampa yeyo ya yu musique bo simba yego idino image tolo bate Fred pour du restaurant Mbasa tapis rouge edino yo za fin mutaleki yo azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sangoya Kongo babi Sangoya Kongo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso azana télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te ba Saint Thomas collègue nanga bodo yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça plein à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Vous êtes direct sur www.panzasangoya Kongo et Dino Image. Bien sûr, c'est votre humble servante Epimi Samo. Émission intelligente, la fille intelligente, Kande na lobara, Tobimara Bimara Pamba Pamba te. Donc, ça, Tobimi, c'est que ma kamba batamaye les ali. Donc, ça, sali vraiment émission, c'est que ma kambu, oh, ya ma lamo batubayoka, que dikatif et sali. Donc, aujourd'hui, je suis avec le prince de la rumba congolais. Donc, openda boyo kaka obolingara mingi na yebi ba question eza tellement balinganga mingi ba benga ki ba pesa ki ba question au découvrir ensemble biso tout au découvrir na ba question na bino na ba posa na bino. Il est là pour vous balandi tout. Il y a www.panzasangoya Kongo et Dino Image sur les grands caméramans. Je suis là déjà avec le prince de la rumba congolaise, le Karmapa. Bonsoir. Bonsoir et puis santé, ça va? Ouais, qui m'a. Tout le monde est au Kabaspe, Belé, Bani Belé, donc c'est que vraiment ça va. Ouais, ça va. Donc, ah ouais, ça fait déjà beaucoup de temps aux AO. Pratiquement 2 semaines. Ah oui, ouais, c'est bon. Ouais. Donc, au Outi Kinshasa, Paris, Maramo. Oui, au Outi Kinshasa, Paris, Maramo. Et pour réaliser un clip, un album, Caligula. Et après, on a aussi la même chose. Bonimboka, tu es bien? Kimia, enfin, Mboka, tu es bien. Personnellement, ça va. C'est vrai que moi, mon boulot, c'est là qui me dit que je suis. Mais bon,
ngolo nzambe toujours vivre. Mais c'est bon, vraiment, c'est bon, Boka, vraiment. Chitok. Ouais, bon, ma musique, ça va, mais bon, tout le monde sait que la politique, moi, j'espère que va retrouver la solution pour que le peuple congolais à vivre en paix, à aller bien, tout ça. Et nous espérons tous qu'il évolue bien. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Bongo mouvement orchestre Mobimba. Oyena bangoto batikaye. Non, justement, on a réalisé un clip. On a réalisé 3 ou 4 clips. Mais déjà, ça peut toujours réaliser Moussoussou. Comme Moussoussou est réalisé. C'est pourquoi on a réalisé. Ah ouais. Le prince de la rumba congolais, lelo vraiment on a évité le mingi album basika. Mais n'angena tout une question pourquoi ozwaka temps pour nos bimisa album Moussoussou? Au bendara 3 ans je pense. 3 ans ou 4 ans. Pourquoi ozwaka temps wana? Une fois que nous avons 7 ans. Donc on va pour travailler. On travaille bien, on a banzi, toi ba génité. Ceux qui album d'abord banzi mon amana kuma monga moko. Nakoma monga moko na arranger ngo pe nga moko. Donc il faut nous attendre belé. Depuis na bana sa album nanga non na somba nzembo ata moko te. Ata ndambo ya nzembo na somba na te. Donc na banzi il faut nous attendre belé pour na koma banzembo dans l'album le Caligula. Ils ont 2 volumes. Banzi pena na une année na boss comme 2 volumes pena. Ils a difficile quoi. Donc nous attendre belé. On a bien, on a bien, comme ça on a présenté et ça a un bon produit, on va passer plein. Ah ouais. Tozo qui est vraiment na base na bisu ya masola les loto le bela mingi na do masika Caligula. Caligula là. Les ana monoroni français, Congo, Chiluba, non Caligula ali non moko d'origine latine. Ils ont combo il y a empereur romain moko il y a 1er siècle. Donc ce que nous combo c'est parce que nous avons raconté dans cet album nanga to na kata nzembo moko na kata album nanga nazo loba makambu ya Caligula. C'est pourquoi nous avons combo na Caligula. Un moment ba chiluba te ni temizara non il y a romain à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui on a livre Morobo et Combo à Caligula. Ouais, Caligula. Livre romain de Caligula. On a fouillé quand même la histoire. Bato basala philo latin na banzi ba ebi Caligula. Pour na bato basala makammonate et faut ba que Caligula c'est un empereur romain il y a 1er siècle accédé à pouvoir dans l'an 37 pouvoir ni reine na ezaki mokuse 37-41 et puis à Koufaki quoi. Voilà donc c'est ça maintenant que nous fouillé dans l'histoire pour na sala nzembo wana. Donc oyoka vraiment nzembo wana ya Caligula vraiment au memi biso na ki franco makasi. Donc to kei penda na ki franco donc nzembo penda donc na yoki on a tali en première fois na bin non on nzembo franco donc dans ça qui vraiment pour vraiment la yeba keza vraiment yo ezaki un peu difficile mais non au pendeza franco à interpréter kaka franco ton mais pourquoi kaka oponi ka rythme franco na d'abord na sepeli a trop na mi beteli maboko pour bikeza pena franco ko tozo yebater moko parce que ko beta franco jouer du franco c'est très difficile vi ndenge na ya comme texte et yembeli na ye musique na ye c'est difficile et on monaka biso ba to beta barumba mimi to beta di rochero di Lutumba, di mais ko beta qui di franco ils ont difficile na banzi bye musique bye mamna zoroba déjà ndenge franco a commencé mon déjà c'est pas tout le monde a recommandé mon Rochero écrivait très bien bango tout ba bien makasi mais franco avec son style il y a yemoko ils ont propre na yemoko et tant on dit que retrouver franco ngana mi bete maboko quoi. C'est vraiment du franco. Oui, Koyoka vraiment ils ont vraiment franco. Ouais, ben c'est du franco mais c'est pas franco. Oui, mais voilà. oui, c'est ça. Voilà. Bon, so kinzembo wana vraiment balbina tuno balandi tu ya www panza sangwa Congo ba ser nangai Linda Pindi. Balobi tuna ye nanu nzembo wana koyoka ngo
lokola vraiment oyembeli nde mutu comme tout nyonso place asala ndako soka nzembo na bi oyo Kofi nzembo oyo bayembeli on penda Kofi. Ah bon? Bameki otala babi non surtout partie ya mwana masina. Pourquoi oponi kaka mwana masina po bana bandal bazar lemba bazali batete bazali po soto tali bien pourquoi bat balo beza Kofi Cindy elle habite à Massina. Po soto tali na Massina moi j'habite Tchangwa. Po soto tali Tchangu tomo na Marie Misama kufa. Tomo na ba mibali ba musicien bazali mena bana basi tomo na Cindy. Cindy kaka ye wana kenda. Ouais. Akata Suki. Ouais, Akenda ki musala. Donc est-ce que vous pouvez éclaircir dans le monde entier partout qui est au meka ko epsa bango ndenge bango ba okanisa est-ce que ça bongo tu es à bongo te mais Masoro lingo lia bien foya na Galaxy Mambo. Na solo exact na le kota ba restaurant et le délégué n'est pas Mambo. Mambo la mbambi te. Et ko découvrir Mambo la mbagareke. Et ko découvrir Mambo la mbagareke. Ba play bayaka. Mona bazabie ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo. Donc c'est que bon ba les nyama. Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisa bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epe mpona anniversaire donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire, ça sent bon. Mais ni pas mbiso, le même c'est non, goût, c'est na mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo doit bien, on y a bien, mais mieux faire bien, t'as la rade, mille par ailleurs. On a fait un Mambo Galaxy quoi, au Bellevilliers. On a Mambo. Sadine na komi baba. Osala eta ya bambisi. O bambisi ya mona na mona na ya mosi. OK, so Galaxy. Mais non, obele kilinga inga solo eza pena kitoko. Et puis obike na katanze mona na phrase bon na obisusu ke na sala na obike à côté la bana, côté la basito bana batu na butu. Wana suspect wana ubeti en kara te to beti karate mo makamboze bele parce que to tanga lobiki na lobi mutu songolo ouais pour nzimba mo pena na ne yo pona yo mutu songolo ona balandi na biso batu tout monde entier o balanda ro balinga yo po ebike bat balinga ro monde entier lobi bon rapona pona suki ya ukata suki koyoka ni nzembo wana mobimba donc vraiment o expliquer vraiment vie ya tout la nde batu balobi selon batu na biso batu balandaka banzembo na yo na kata nzembo wana phrase muso ezaleki côté la bana batu butu phrase wana longolia et ça on ranyo son akati mais tozui o exactement essentiel donc bango bazui ngai te bango bazui essentiel babino tunaye alobi boye pourquoi lobi karabe mais il faut le savoir OK il phrase muso pesa wana à côté la bana batu butu donc bato muto bozolo ba côté la bana batu butu ngana ebita ah mais moi na répondre pe osala te pe soso ibate so yebi ndela répondre so à côté la bana batu butu ngana répondre donc yo ebiga mo masuki bongo ya butu à côté la bana batu butu bango ba eloko ba attirer attention ba moni vraiment que lobeli Cindy Masina akenda musala akoma na ye mwasi na ye akata ye suki ba parents ba yebi ke mwana akenda musala bango ba balingi kaka yango wana o bango penda ba moya bino total vraiment to moni non donc soyika ndo ko éclaircir bango kia eza oui soyika pona point wana alors ba beti mabe parce que na ko gina ngape oloba mwana mwamba. Ah oui, mais pourquoi kaka masina? Mais bongo na masina sindika mutaza kuna bakala mutu bakata suki ka sindi. Mais bele bakata masuki na masina. Donc bino monika bon ya on a tunyo bongo point oyo ya côté la rapé bana batu butu pour ba point na bana weso ba point bele. Pour siko na faire comprendre que ce n'est que un mauvais comportement ya mokili ni la sauter aussi.
donc makambo lobi na kati ya nzembo wana ya Caligula donc batu nyonso oyo ba se comportable donc comme benga ba Caligula. Oui, ça dépend sur le molingo benga Caligula benga Caligula so omoni motu aza na posa ya usala muninga mabe azo akangeli bana batu akangeli mwasi mwana batu quartier akangeli bo bata misala na ya akangeli bango po visiter avant chaque butu et to ba pratique incestueuse. Kasi to ebi mutazara bongo na ba musicien za Kofit. Kofinda akangela ba danseuse, Kofinde akangela Cindy ya Marate. Oui, to ebi eza bongo. Mais pourquoi ebi bongo pourquoi dénoncer? To dénoncer ndenge ni ezaka monde entier nde lo barango yebi batu ba yebi ba danseuse ba uta kuna ba bimi akangela rabiso bino pe boyebi. Yango moni que public azo comprendre directement que au dénoncer yango na Kofi et puis c'est ça. Et puis mais yo aussi comme complice parce que yebi que mutu mo sala mabe vous dénoncer. Non, c'est pas moi. Toyoka kandenge ezalaka ba danseuse a longwe ya bimi akangela rabiso asala raboy. Donc mais bien là quoi on a bien au public et lobby au yembeli yango directement Kofi yondo ko éclaircir mais est-ce que public wana ouais pourquoi ba dénoncer kati bon de yebi Congo des ala ba ko dénoncer Congo est-ce que Congo za ba bolo côté bon dénoncer ba justice Congo za justice ezate il faut ce ko moni moto sala mabe yango mona mbinzengo nazo na yembi ba pratique mabe o ezana mokili. Alors si on a na musi batu so ba moni mutaza se comporter bongo ba dénoncer. Alors bongo lokola ba se ba mona ki batu ba sa mabe bongo ba dénoncer te ba komba complice. Karma ba komba complice. Ce qui biyo penza oyebi mutu asala ka bongo et que dénoncer qui était comme complice. Parce que la justice est là pour nous okanga à ça mama bongo. Donc on aime nous profiter et ça n'a pas juste histoire ou bêtise. Pourquoi le bi où est raté? Oui, parce que public yebi que de fois y en a Kofi Bozaramo. Est-ce que Bozar d'abord na tout nos questions mo y en a Kofi Bozaramo terme boso la rabo bengala. Bon yo somona biso to bunda na yebé tout ça va bien. Tout est bandi. Ça m'a amené. Tenga ça en très bon terme avec tous mes amis, tous mes collègues. Donc na Kofi Boana bino bien. Très bien. Le lope so ko beta pe featuring na Kofi pe. Ko sal penze mo featuring eza so na lingi, bona so na lingi, peut-être fois pe kokani. So qui peut la monique, so oui, ce qui na monique ça va, to go beta na biso. Mais c'est pas l'ordre du jour. Donc quand aux ala nango pe boy un jour au kokyo beta rap featuring na. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est un musicien, un grand musicien. Ah ouais, c'est bon. Oui, bien sûr. Ils en ont ordre du jour, mais c'est un grand musicien où on a voulu tout ça, il peut featuring ceux qui te yokani, tout ça, il featuring. N'a pas un problème à tant mon côté na. Est-ce que pardon, tango sala kaba, ne sala qui Caligula, oza ko s'attendre pe que retour ekoya. Retour neni. Mutumo pe akoiko ko bimisa penze mo pas contredire yo pe na Caligula pe omoni pe batu pe e pe biso to comprendre na biso ya beta ki boye oya ya bimi boye o pa ya kutani boye donc to yebi oyo alobela ki ye pa zongi si boye donc est-ce que tant bosala osali Caligula yebi ke retour pe koya. Mais naza na plateau na ona ebisio ki na embeli Caligula l'empereur romain il y a premier siècle. So on a pouvoir na la musaye la musia ye pe bobete na ngai pe mususu. Wana problème te. Non, ya la mukandenge ni biso nde batu to sande batu to ba bino na bino nde boye bi kama mama onde ke na. Caligula a une phrase na moko qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Ça dit que baina bangunga menga ba donc on sala mabe Caligula na me websolo kamusu Caligula o sala mabe. Caligula est empereur moko tamaye aye na cour impériale. Azo mona ba sénateur na ye ba pandi mazo mona bonga ba azo seka na ye. Lem so mona zui cheval na ye kuto azo ki cheval na ye ba komis akoma asenga ki akoma sénateur. Tu vois les bouma ya sénateur. En fait Caligula c'était un bololé, un empereur fou. Un empereur fou. Alors il sera mêlé vino. Alors aux amons azu mulangi le ko na vino wana. Akitia bano seka bano toka. Bano seka bat na ye zuma ba. Donc ti mona zu mwasi ya mutu na ye. Pour à humilier mutu na ye. Donc avec na makamo apali Caligula sortait avec sa propre sœur. Donc ba pratique incestueuse pana ye. Caligula na ye ko kangela batu ko sala batu. Donc c'est ça Caligula.
ubandi pina Caligula et oui mutu mo bazaka na bandenge wana et que au dénoncer était mutu bimi complice donc par là na ngai ça OK Caligula azaki mutu mabe pe akufa c'était un bololé en période bololé pe akufa so yorobeka kolamuka ayembelanga na ebité wana okima passé na wana en face ya babenga bana ba zombie voilà okima ah dans le monde entier non c'était que pour rigoler mais Caligula asakufa na embelika empereur wana asakufa na nazaka ko dénoncer ba comportement mabe ba te belé pe msule lo ba na ngo po ba kuka kotika yango mais webi ki ekoma kombo mo bando benga ngo bato ebele est-ce que yebi mais ça m'a bête ils m'a bête so ba bengi yo Caligula changer ka comportement et bando soit eza kombo moko so ba bengi yo Caligula vraiment ba na monde entier ba na mibali soki ba bengi yo Caligula penda zwa temps yo kanzembo wana eza makambo moko donc laisse tomber donc po yebi ekoma nango bongo donc osali kombo mo boye ba koma benga ngo bato na sali nzimbo na po ba no benga bato bongo te mais so ba koma benga bato bongo ça dit mutu wana yo mo faut conscience c'est ça là na changer ga ezali lipo Caligula za ezali mabe et puis kutu au moins ce raison d'être ya nzimbo na ngai ko songo pina mona ngo pina siko ça dit que na la musi bato yebi que c'est comporta bonatika ndenge waze ko alobaki monsieur Suzana moi qui Caligula muke place nazo contredire mo muke Caligula eza teke mutu po ozuite mwana musala to ni bote Caligula eza mutu o azo sala ali azane sengo ya ko sala mutu mabe azane sengo ya muna azwa donc qu'il me haïsse pour qu'il me craigne ça résume tout c'est Caligula you peut quelque part pose à moi ba caractère na Caligula non so moni moi comportement mo ya bongo pa na nga o singa na changer na nga Caligula atolo bine ça en était mais c'est lui au c'est que au ça avec moi le moment bébé a changé là il devient Caligula mais so yo moni mo comportement mo ya mabe o ya nga o singa mais awate o yebsanga na bongo na ngai ezali c'est peut-être un entourage ba musicien on peut déjà ba essayer le mort que non aux aramon et le mort boyo pour ça l'effort changer non ceux qui peut-être na ça il y a tout ce clair ceux qui na ça comportement mo mabe et que o yebsinga au moins on a changé mon appénage je te promets qu'il n'a changé ceux qui peut-être na moi si mission na mo pour humilier moi sinanga et là humilier pardon mission nanga so yebsinga mo na changer na ba na okele skoluka excuse-moi en tout cas ça il m'a bé na ça on sourit et là je ne serai pas Caligula mais so il a persister na ça la bé na ça lieu na ça là je suis Caligula alors yo zo rano basi va tout na moto yebisa so qui na zo moi ça va tout déjà un mais so qui na zo moi c'est à moto et que moto ngo na au moni singa mabe ngo na changer et là nous avons Caligula te moni moi nuance wana et yangwana c'est très important nuance wana ah ouais c'est bien dans le monde entier je pense que tout beau comprendre la question na binobo ba ki to poser alobi aelobeli profiter à s'adresser na bato yo bazamwa na ba caractère wana ba yeba kotika o bazara bazwaka bakangara batu boina ndako azwaka basi ya batu eza histoire abeti o ya mi yebikia à se retrouver na kati nzembo wana donc yebela changer tika est-ce que na entourage na bino ba musicien congolais nyoso zarape na ba problème na ke et na ba vous avez na ba problème na ba collègue na yo musicien en tout cas na problème té na zara très bien na ba mbatutu mais ngolo bateki na koto ya ba mutu non na za problème na ba ngote mutu mokote na problème na mais ngolo bateki na koto ya ba mutu on na zara ni moi mingi donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya yemeye Patrick Malouavengi déloger à Moko hein donc agence il y a fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifuna nyoso na lokeno na Angola soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano minono te mamalanga global PM Express yango biso toujours artiste oyo tulingaka toujours bato bazana ba idée solo kola
Patrick Malovin. À aire d'ouverture, la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc... Pas Patrick Malovin, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malovin. Frais terrien, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malovin. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait dans conteneur, les frais maritimes, dans les frais aériennes ou dans l'avion. Nous avons fait un petit colis, le colis express, où il sera des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moni ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelino, aux huiles. Vitesse de diffuser. Petit Namamanda chante un grand musicien en place à on a l'équinama. Mais c'est mon ami. Dans un l'air Nyoso et puis Lambio. Ces deux bateaux, ces deux artistes, ils ont bateau na côté à Ramaming. Ça, ce sont mes amis. Ah, donc, mais, cause un problème là, bande konanga, nazara nangote. Et puis, ceux qui n'ont pas de problème de konanga, pour moi, on a des soucis pour s'excuser. Ça, c'est Moutoul, ça a bien abattu. Moutoul a bien abattu. Souga sali ma bé, parce que puis tout ça ma bé. Mais il faut le gars bongi saka ma bé na osali. En tout cas, c'est mon cas. Et comment le maman trop tant que balobaka ke musique na biso ba congolais et comme ko na kufa et ça la condamné. Et ça n'a pas si ma casse parce que tu sais la rumba, sur la musique na biso congolais, la rumba c'est la mère de ma musique billet tout ce monde en Afrique lelo. On a toujours molo moya ya rumba. Ya rumba biso tout ce benga mikolo musique na biso qui rumba. On a toujours molo moya ya rumba na kata ba musique nyoso twana. Alors pour nous répondre à la question là penza clairement et ça n'a pas si balba musique congolaise qui la musique congolaise souffrir la promotion. Sauf que na Côte d'Ivoire la rumba est vraiment balinga rumba na ndenge mwali boma. Biso moko motu tozo ebateza lokola mwana bana batikeli bango ba héritage na ba parents na bango bakoko na bango mais bana on ba otala musika eza kana biso mais ça pena kana biso parce qu'il y a quand même des Congolais qui tilelo tozo beta c'était na rumba. Je ne suis pas le seul au beta rumba nazo beta c'était na rumba et moi je dis tout haut que je défendrai la rumba jusqu'à mon dernier souffle. C'est-à-dire que nazo na conscience que tout ça héritage moi ma casse toi na richesse moi munene musique à Congo ils ont quitté mais ils ont souffrir na promotion plus personne ne fait la promotion ya rumba ndenge ba franco ba sala mo surtout là bino bozota la menga ba télé o tout mona ba trace ba nini et tant que mona ba ndinga ba zoleka pona yo vandi boy un complexe moi bi musique à monde ya mwana orte tala ba brésilien ils sont restés fidèles na samba. Dans la Bakiba, ils sont restés fidèles à la salsa. Et nous, le Congolais, nous avons la rumba. Ce qui, les lots, Franco, Rochero, la Mouki, Bana, Bozagi, la richesse à Makas, Bo Pengui. Donc, musique à Congo, ils ont soufflé dans la promotion. Et puis, conscience, Bissomo, il faut conscience que nous avons une richesse. Voilà. Est-ce que vous avez rappelé tant et revendre d'abord 20 aux 8 ans et royoka ba musique il y a ba collègue na yo ba musicien. Oui, et puis musicien il est vraiment apprécié trop. Ça pendant so vandi bolobi teye vraiment
betaka te ata moko umbale te ngala ata moko ta mibale o vraiment za la revandi vraiment bolobi te ye penza betaka ondimaka pe opendo ondimaka yo mopendo ovandi na palais boye to na voiture boye oui ata moko to mibale okotangela biso au hasard mais qui fait de la bonne musique par exemple Reddy Reddy Amisi un grand compositeur nga na ebsolo mongo nga j'ai beaucoup de respect naba o nga na benga des vrais artistes des vrais artistes sont ceux-là oyo ba komaka banzembo ba momo et Reddy en fait partie et Reddy a la moto a komaka nzembo ye moko et nga na respect mingi na ba musicien oyo ba komaka penda banzembo ba momoko et nga na benga bango des vrais artistes pour ne citer que Reddy quoi mais il y en a beaucoup. Rosel absolument parti mon qui nzembo Reddy. Surtout tu n'as pas que c'est belle fois bébé na oui parce que nzembo Reddy mongo. Moi ta mon qui est kako to se paye ça dans le monde entier. Nzembo Reddy mongo nzembo ni ah. Mais oui pour convaincre biso quand même que os aura pétant comme bio lingaka yo os aura. On y va question na meminga musika meminga bon okopesa ngata chance na minga okanisa tango poser la question na ozonga. Est-ce que na génération oyo Dimbola e mama Dimbola e par exemple voilà. Ah bon bala monde entier bala nditu ya panza sangwa Congo papi abedi balobi masolo ya ngoyo vienne la boum la patronne Selio basele arabe lempa alobi tozana le prince de la rumba congolais arabe bien lelo fort alobi non mutana yembara mabe alobi ah oui et ah oui voilà l'opposo nde makambo yango yonde ah oui na question misusu nazaki nango potara est-ce que na ba leki na bino ba bimi lelo ba fali ba ferré vous en rappelez fier c'est des bons musiciens vraiment ils font la fierté à Mboganabiso même à l'étranger c'est des musiciens qui ont compris quand même avant bah de Belé bah et puis ndeni ko kota na Mboga msusu vraiment tout ça fier na bango nga personnellement na fier na bango mingi osepana na ina génération na bango nyoso na pied d'égalité en tout cas bango nyoso. Ah oui, attends que musicien, moi, Likambo P et ça la moi. Nazo sepela na musicien moko, chouchou Miyake. Il est la génération là. Na sepela na eto. Ah oui, bon on a ba fille. Na ba fille bangonyo en tout cas, bangonyo même Laurette la Perle, Tatiana et puis moko. Oui, album à Caligula. Ouais. Non, tolobi comme on a été. C'est une surprise tout bien à Amazon. Vous savez Caligula bien. Pour nous, c'est la meilleure chanteuse actuellement dans la génération. Aleki Tatiana. Non, mais quand tu as polémique, on a dit pourquoi la polémique? Non, c'est pas polémique, non. Oui, merci pour la couleur. Mais c'est ok. Mais quand c'est Aleki Tatiana, parce qu'il y a des formateurs. On a des affaires na yo, tant que na yo quand il y a un format Tatiana, nous a qui surpris. Non, on a format été. Tatiana chantait déjà bien. Ah bon? Et t'envoyé, on a également na tomboli, c'est tout. C'est vrai que on a bimisier. Mais oui, c'était déjà une chanteuse. Oui, affirmé, il faut découvrir Julia Amazon. Ouais. Il y a Goki Mbweko. Il y a Mélopée d'amour. Il y a AVC. Ben, Natiki Nathan pour découvrir Julia Amazon. Une très grande chanteuse. Wana, vous avez la confiance, j'ai quand même l'expérience. Ah ouais, pas non, tu auras la confiance pour Bilora Malam. Merci, couleur d'origine. Allez. Merci beaucoup, dans le monde entier, tout comme il faut chiter, Nasuka émission la biso, donc malembe, en cirque, vous êtes content parce que ma émission intellectuelle, donc sur Rosolanda, on faut jouer tant pour ma kamba maïel et bimara, et puis naza persona muta maïel et les grands compositeurs. Biso, ah oui, merci. Non, sentir en haut déjà. Merci beaucoup. Oui, les alara boeton bo solo, nous comprendre que Aza boye, niveau boye, donc c'est comme ça. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Péliba dans le monde entier, Nabi Bozaki est belé. Moi, vous voyez qu'on ça mot de la fin. Mot de la fin, on a ces pays d'abord, on a eu d'abord parce que
tu as si gardé couleur tu es trop belle. Merci. Et en plus ma question au poser va permettre na ko solo la public nanga ya Panza Sangwa Congo tant na moni Panza Sangwa Congo na PC Dino Mbote Belé na ko remercier ba te belé ba so permettre nga ba te belé pour na réaliser ba musala na nga sala oyo et ça na ba te belé ba na ombre na pardon na molili to ba o ba sunganga et puis na osenga na bato yo balingaka la bonne musique nanga par exemple consommer Caligula sans modération et puis oh bah yebi na ndenge ko zo disque ngote ils ont ba plateforme nyonso ba ko na téléchargement en tout cas ba plateforme nyonso en physique to na ko singa na bango ba trouver Willy Sionga siège à Paris distribution ouais, en tout cas siège en tout cas distribution ils ont à Paris par WS Willy Sionga ba contacter adresse ça nango sur Betka ou WS to Willy Sionga ba ko trouver vie et puis na remercier ba te belé oyo ba suninga pour na réaliser album oyo wana na moni mengi masamba na moni méthode mitikumi na moni le patriarche ya lui adoko na pesi Mbote Belé parenté na moni Ken Luyeye mon ami de tout le temps en tout cas place azali ba Mbote na ebele na pesi Jean-Pierre Jipedina Mbote Belé na pesi Emmanuel Kianda wana en tout cas ba to réaliser makamnanga na pesi oncle Ferro le pire à Mbote Belé Dickens Dikenda Peter Bin Molisho en tout cas baza ebele o ba edenga pour na réaliser album oyo et na PCP batu nyonso ya média oyo basuninga pona ba information pona ko solo na public nanga yo moko epi couleur d'origine on a combo pa pesina yo couleur d'origine sourire vraiment yango et puis na sepeli na ba congolais nyonso oyo bazo sepela na musique nanga na lobi ke photo la musique en bien na moni biso nyonso tozala ko se focaliser ka mingi na Caligula alors que na si betu yango nde likambo te o pa balobaka yango nde makambo mais bino boza ba chroniqueuse yango nde makambo ba jeto na nzembo wana yango nde likambo bi kongola lingaka bongo kongola vraiment lingaka lo mo bependa rapenda bazo tutu la mutu mona kati wala penda biso nde ka awa to lali awa ile olobi ezala olobi congolais azarama elete te kongola kama te azama yele we sama yele à comprendre que message moko eza awa yango kanga mikara na Caligula mais azo pe temps congolais za peuple moko très intelligent mais oui bien sûr ya monde ba congolais ba sali makambo belé et puis nazo singa na bango bazo temps yoko yoka album na Caligula ba yoka banzimbo ba AVC banzimbo ba bébé gourmand banzimbo ba Kassapar banzimbo ba mélopée d'amour ça la bango ata plaisir ata mwana extrêmement ya mukekara opesa mwana na ko imbaga lo moko place ba source na inspiration ouais kitina mokili ezali te nakota na yo epi mokili ezali se monene ngomba na ngomba epi bakokutanaka te moto se na moto bazali na nzela kota weka Baléli, dans le monde entier. Baléli, WW Panza Sangwa Congo. Papi Abedi Makambonde Yango. Le coach Godé Kimani na Pesimotena et Albinto Coiffure na Pesimotena Kijason na Mamps. En tout cas, Batunyo Sobalinga na bina bangoa ki na roumela te parce que naza déjà na troisième volume de l'album Oyo là na moni le prof na Hollande donc une année après peut-être même une année de troisième volume mais mutumora pas ben tout non pardon ceux qui tant osa a organiser moi ba soirée to ko beta moi quelque part je sais que l'autorisation est pas si pour tous ces produits biso
artistes et musiciens, surtout venant de Kinshasa. Ils ont passé, toujours respecté, il faut tout ça. Balobi muto to sara lem suba ogera mawa lem suba ogera na mawa po na zoluka na beta Olympia ba combattant ba okelo mawa vraiment na zo senga na bango to ba combattant donc vraiment ba pesa na mwangunga na beta ba moi Olympia vraiment na nzemba Caligula vraiment donc na profiter na plateau na pour na senga bango vraiment na komi na posa ya beta Caligula ne fiske Olympia talaka sala bongo ngala na beti yango te me base kwa sa beta ki na moi passe na motema donc ça la bino pende mo bonne bo beta te mama na banze bo boloka vraiment dans on te donc na za pena na posa sikoyo na beta Olympia naza parmi les grands vendeurs ya musique à Congo parmi ba grand bateau beta ya musique à solo pe ba yoka nga bango donc na komi siko na posa ya beta na Olympia ndeko na nga base kwa sa beta ki bandeki na nga nyonso pe base beta nga na fe na bango na beta te fima ba ko na ta mawate be combattant maître bobo ependa balobi polele bramboza awa balobi to komi na suka émission na biso ya Panza Sangwa Congo na sir boza contente bino tout partout na monde entier ya koyoka le grand artiste musicien le prince de la rumba congolais Karma ba comédien pe bazali ah ouais un comédien peut aller Mackenzie. Ah ouais. Ah ça veut dire Mackenzie. Méthode Mitikumi Mengi Masamba. Tous ces Obalinganga, Baidingaï, en tout cas, on a Bossani. Vraiment le saco, merci Mengi. Contribution à Bino. Et mon année, Nzambe a tiré beaucoup Caligula na minute Oyo. En tout cas, donc les autres Kamalango, le premier jour était Kamalango. Incontournable. Ils ont le beaucoup Nzambe. Voilà. Ah ouais, merci. Balanditou à www Panza Sangwa Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous profitons de Pesaba Oyanga Balinganga Mingi, Lydia Bangala, Jenny Bekam, Boalala, Mboalos, Antoma Vodi, Linda Pindi, ma sœur et chérie, Balobi Mwasa Mbongo, Christelle Bekai, Barbara Mwasa Mutambongo, Balobi Mwasa Bossa Boss, Mwasa Boss Bae Barae, Pekara na ki bosses na ye, Vienel Bumbu la patronne, Élysée Pekombe, mon manager, Balobi ma copine privée, Christian MK, Balobi Patrick Ridi boza tellement ébélé boyebika ko boire makam na ngaite donc na profiter na pesa binombo te Celio Baselie Arabe Lempa Papi Abedi Makambo Balobi donc restez branchés sur notre site www.Panza Sangwa Congo. C'était là votre humble servante et puis Missamu Balobi couleur d'origine Balobi comme wasika na lati yango kaka couleur d'origine biso ka boy to memango boy donc na couleur yango nde ka makam non mais petite sœur couleur d'origine moni na bossa na be batulanga ah ouais c'est père double oui mbote belé digital père double mbote na yango sans oublier pour mikolo ba agence César moko global Express et pas Patrick Malaveng na Château Rouge. Bisonyo surtout qu'on a ba guitare ba no kendo fe lega bongo bongo. Alléluia. Faut payer ya ba disque na biso et ça pega sous kuna. Et pas Global Express Patrick Malaveng okuta ba Caligula za kuna ba stock za kuna bele. Ah ouais. Agent César Karamoko Global Express. Ba le Biclair Marie-Claire Kanou. Moi ça pembe soza poso tinda koli balobi agent César Karamoko Global Express na Château Rouge. Chez Patrick Malaveng. Restez branchés. À la prochaine rendez-vous. Au revoir. Suivez www.panzasangwayacongo.com. Ino image yenda zo Panza Sangwa Congo babi Sangwa Congo ko panza na wapi babi edino image sali image